Bonjour, bonsoir, bandeko na ngai. Bavandi kati na Yerusalemi ya sika nkamba. Exhortation oyo nasali yango mingi pona bino, pe na biso bato toyaka na Yerusalemi. Tokotanga na mukanda ya Tata Nzambe na Jean chapitre 6. Soki bokoki kotanga nyonso menga na kotanga kaka verset moko 26. Kolo Yesu sima ya komultiplier ba mapa amwa tango muke bamonaki ete babandaki koluka ye me akei wapi. Or ya katisaki ebale akei na ye kovanda na ngambo ya ebale. Alors tango bango pe basali ba effort bakatisi bake kokuta ye, me nkolo uvandi na yo awa biso toluki yo mingi. Nkolo ayebisi bango en vérité boluki ngai te po bomonaki miracle, kasi boluki nga po boliaki mapa pe botondaki. Lelo oyo Yerusalemi mboka ya bule, tango nyonso tokopema ba dossier na ba dossier oyo ezali kaka pona kofingisa nkamba. Yango na motuna ya liboso yo ndeko na nga oyo ofandaka na Yerusalemi. Est-ce que oyebaka vraiment que ofandaka na Yerusalemi? Est-ce que présence ya papa Simon Kimbangu Kiangani elobelaka yo nini? Ndenge toza koloba yandi kaka, est-ce que au fond de nous toza ko croire que ye penda tata molimo mosanto? Est-ce que ba comportement biso tozo laksaka na kati ya nkamba ezo laksa pena to yebi nkamba vraiment ya solo? Ou bien tozali ba touriste ou ba commerçant beto kimi kaka ba problème na biso be bisika ya kovanda to ba charge to kei ko s'infiltrer na nkamba? Est-ce que to landi vraiment papa Simon Kimbangu poto biksa milimo to salela ye, ou bien tozali lokola ba oyo balukaki nkolo Yesu pona baliaki batondaki? Parce que bizaleli na biso ekoza kolakisa tango nyonso kimusuni. Koyokisa papa Simon Kimbangu Kiangani mawa. Message ya le 27 avril ezali message ya pasi. Eza kolakisa ke tozali kovanda na bango me toyebi bango te. Batu bazouta musika bazali kobanga nkamba me okokuta baye bavanda na nkamba bazana kobanga nkamba te. Maloba toyokaki ba témoignage mikolelekaki biso papa ki para biso malamu so ozana problème akopesa biso mopaya ye bazoko yebisa ke biso bapesa biso boye. Donc eloko evandisi yo na kati na Yerusalemi ezali kolia na komela, parce que soki obeli bakopesa yo mbongo, soko ozana mwasi na boti bakokipe ye, bozana bakaya ba problème. Donc soki boye papa fo banopesa batu nyonso mbongo. Mikolele kaka balobaka na biso ete totika kotungisaka papa. Toyokaka te. Papa katembo alobaka. Bizaleli oyo biso tokoki kosala na libanda me tozosalela ngo na kati ya Yerusalemi. Est-ce que tozali vraiment bandimi to tozali bae oyo toyaki ko s'infiltrer pona kobundisa nkamba? Makambo ezobimaka na nkamba biso moko nanu bana ya ndako so toyoki yango mona tokomi na pasi. Combien de fois bato ya libanda ya solo esika Nzambe azali esika Satana azali? Yoza kofana na Yerusalemi na bizaleli nini? Moi exhortation na ngai ezali a thème ya bon appétit. Parce que eloko vraiment vandisi biso kuna ezali kolia. Maloba na biso okomona mutu azoloba ngana zalaka na nkamba azotanga pe ba titre ba grade, mais lobeli na ye ezali ya kimusuni. Mutu monga zoyi bateke mboko na so nazo koloba likambo eza ko engager nkamba ezali na ba danger, ba retour ekoki kozala. Pona nito ko vanda kimia te to akata uneso likambo boye bimi na nkamba. Esalaka biso pasi te toza ofingisa papa. Papa Simon Kimbangu Kiangani ayoka kaka mawa. Message yo pena to landi le 27 avril bomoni ngo za esengo ezali ya pasi kofingama. Me banani bazo finga bango ezali biso, surtout biso ba etovandika na kati na Yerusalemi. Lelo toza komona batu mingi baza ko sala kati na lingomba ba compétence ezali te.
Donc tozaka na mayele ya musuni ba diplôme ebele mais spiritualité ezali komonana te. Ya bomoni ba makambo ebele ezali koya. Nyonso wana ezali pona ko déstabiliser Yerusalem. Po balobaki ya papa Simon Kimbangu kyanga nazo sala musala moko te. Papa mais et pourtant yo nanga to benga mito zala wana poto servir lingomba. Est-ce que tozo sale la lingomba ngo ndenge ba bengeli biso avant to banda Silwa Nzambi mais Silwa Nzambi wana tozo yemba ngo pona nini? Pona nini tozo lakisa ngo na misala te? Nkamba ezali mboka o te toyoka tango nyonso likambo boye bimi na nkamba po kuna ezesika bato bazo kimela mokili mobimba. Mais yo muto vandi kuna oza komona ka lokolo zaka na ndaku na yo. Comportement kaka nyonso ya musuni. Na vivre babilo mususu mutaye fete ya nkamba zolo ba fete yo leki kitoko te. Pona nini? Parce que biloko na yaki koteka eteka mite. Bandeko to banga nkamba. To banga présence ya papa to tika koloba kaka yandi kaka oyo ya pamba. Mais misala na biso ezali ya malamu te. Ezali soni pona yo mundimi. Tozali kolanda papa Simon Kimbangu kiangani. Pona kolia to pona kobikisa milimo na biso. Mtuna kaka yangwana. Ozali na nkamba pona ba intérêt na yo personnel. To ozali wana pona ko servir lingomba. Soki tuza ko servir lingomba, to ko batela lingomba, to ko protéger lingomba. Ba responsabilité yaka ekoki pe kolongwa. Ce n'est pas l'objectif. Si vous avez la bokondi, cela veut dire eloko yo yela kinde bokondi wana po yibike ba intérêt zali. Mosala ya pasi ba wele la rangote, ndeni tuzolo ba musala eza pasi mais soki ba longoli osiliki. Pona nini? Cela veut dire tuzona ba intérêt ya musuni. Batu musu ba nyoka makabino boliaka. To komi ko créer ba réseau ya mabe pona nini? Biso to sala makambu ya mabe. Ce n'est pas pour rien papa Simon Kimbangu kianga na lobaka na 2001 soki opesi mutu ntaba po ko miso mokondi. Makanisi na biso na kamba kaka matori na biso kambalo makanisi na biso na kamba kaka matori na biso kambalo bini